24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibeli.
okokina ngai motema na ngai oyo nazoluka nazobelela yo nazotombola nazosanjela yo yo nde makasi na ngai nyonso elongo na ngai oyo bijo na ngai ikolo lisungi ya bomoi na ngai okoka nabelela nayekamela sepa na yo Yesu soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai loboko na ye mokuseteo loboko na ye mokuseteo biso na ye ngamateo mpona komona bomoi na ngai Mateo, mpona koyoka kolela na ngai matoi na ye nanga Mateo, mpona koyoka kolela na ngai Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle
Mama, embo kaka. Kofinga tebo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.